Dynastie de Ferregola, très difficile de faire le choix. Assurance, meilleure chanson pour les amoureux, les gens qui sont mariés. De l'album Dynastie, Assurance, c'est le meilleur des meilleurs. Double ton, n'en parlons pas. Écologie. Et Ferré, comment et où est-ce que toi tu as eu l'idée de chanter comme si tu ne vas plus chanter? Tous les textes que tu as écrits, tu l'as trouvé où? Comment est-ce que toi tu es arrivé à composer de telles chansons dans la rumba congolaise? On avait rêvé de ça. Mais toi, je ne sais pas si tu as quelle façon de raisonner. Ça date de longtemps au lieu de nous faire sortir une à une les chansons pour que nous puissions écouter les sauces que tu as préparées dans Dynastie D. Mais toi, tu as choisi de nous faire 20 titres. On a du mal à choisir lesquels de ces 20 titres qu'on va écouter régulièrement. Parce que moi, je n'arrive pas. Écologie, n'en parlons pas. Oxygène. Ah, Ferré. Écriture chinoise, Ferré. Babiloko ozalaki nango kala wana kopesa biso ntango bamakisi single te omisango atama 3 mois dd toyokaka tocontinue kosavoure mais Ferré kolo préféré omisala biso 20 nzembo à la fois ya kitoko ozoyoka oyo esili oleki na mosusu obakisi so badimension artistique oyo ezalaki te sikoyo ozoyela biso siko volume d nango eza 21 siko tokoyoka ya wapi totika ya wapi filo ko retarde ata après ata 3 mois moko boye toketi na décembre nobimisa Ferré pardon yokela biso mamako Ferré pardon kotika biso tobabengana biso na bamusala mpona makambo oyo Ferré baoya kobengana biso na boulot pour tout le temps tout air nyonso tolandaka dynastie kaka baoretre matoi dynastie kaka makambo nyonso oleka bo dynastie ozonga bo dynastie Ferré pardon papa Hervé moto azalaka boye te yokela biso bangolwa mawa olingi babengana biso na mosala to olingi tosala boni tozozanga ndenge totravaille parce que bilengi wana ntango tobana koyoka na babulo na bakaske na baoreete tokomi kobosanaka ifo totravaille le padre ozobimisa biso 21 loko oyembi na mwana no rebo faso rebo ayembaka nano abinisaka nano oyembi na ye sikoyo rumba ekozala wana na sebene ekozala wana Ferré tobi nango ndenge nini na ndenge mpo oyembi na déplique toyebi déplique mata aloko vie menea parce que oyoyeli biso susu ye Ferré ozolokela biso nini nano pardon papa Hervé zelata na mois de décembre ndobimisa volume d papa ekomi ata un mois te obimisi susu kaka ngai nano Jean-Marie l'ambassadeur ya tous les Gaulois na félicité parce que le 23 eza jour anniversaire na nga oponi ke obimisa album Dynastie volume d na précommande mokolo anniversaire na nga merci na le padre mais Ferré oti biso na souffrance toza na difficulté ya kochoisir nzembo tokoyoka ezalaka te Ferré playlist ya kitoko bozalaki nango kala opesaka biso yango me yo koma obombela biso yango oyobimisela biso sikoyo na batemps oyo toza concentré toluka tosisana nde na biso totravaille bien ye sikoyo oyokomisela biso dynastie Ferré makambo nini ozosala na biso boye ata bayinaka bato Ferré oyo motema mabe nini oza nango kote baninga na bamusicien motema mabe mpe fo eleka boye te Ferré motema mabe na yo Ferré nayebi te soki ozwi yango wapi boye moto azalaka kandakanda na baninga boye te kanda nyonso oyembi ka lokwa balacoste baboye koya nde oyembi boye Ferré nini na biso pardon osukolisa biso matoi ere nyonso tokoma ere nyonso batige konto tosukolaka mpo toyokaka dynastie balamu Ferré pourquoi ça pourquoi tout ça